MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandeko babolingo, tolali tolamuki, tomoni na réseaux sociaux, convocation. Et c'est ça qui est convoqué maman Nabiso Esther Ngalasi. Nini lisusu. Avant même na loba, je crois yo yebile pourquoi. Donc quand on est besoin on a capture, on a topé miniature, on a topé photo, on a maman Esther bandeko la ki sabatata nini nkolia lidesu et ndé loko mission kolo yangwana. Donc c'est ça kaza na posa maman Esther a qui ne se présenter, je crois les 4 hein. A expliquer bango makambo ya bandeko lo bana live. Ndenge ngo simba lidesu, ndenge ngo lia lidesu, ndenge ngo manyola likemba. Kongo, Kongo wakabwe, Kongo wakabwe bandeko. Et il ne mesa Ngalasi. Mais bon, nyonso makambo. Alors, ngana sala vidéo oyo comme étant mon lobeli. Nabi va te bele balanda ngai. Na banda liboso ko loba na maman Esther courage. Eza mambo yaka. Et je crois que certainement prochainement au bongisa bisiko esengeli au bongisa. Et quelquefois les malheurs bon mabe mususu to mamusu comme la biso ezara pona bola mona biso moko. Quand les Bibles zoloba, Bible yotanga zoloba toutes choses concourent bien de ce qui est Dieu. Et maman Esther na biso to lingaro toujours, nous te soutenons et nga personnellement zone di maké et là moi mabe okomela yote et okende ko se présenter ndamba kene na yo zala na yo et ozonga sans problème et certainement au bongisa. Quant à ces sacs na oloba na ces sacs boye ces sacs bozo sa musala na bino to kon vouloir binoter félicitations bravo mais sinon moi lembeseke na sens nini l'erreur est humaine to abiso nyonso bato et to beta abiso tout mabaku même ngai nazabe mutu en disant ceci exact parce que naza parfaite non na ape mutu. Maintenant, je souhaitais des lobbying, c'est ça qui a convoqué une Interpol. Na vane na vane ko méditer parce que na méditer j'ai réfléchi trop si na réfléchi ça mingi sur ba mambozo les gars mokili abatu oyo. Par rapport à expérience personnelle, quand j'ai dit expérience c'est ça maman on a bikité même en batu mso wazo bika de gauche à droite. Mondo bozo mon pression ils a tellement ya rosaranate. Yambo moun batu mso bazo kufa na ba crise, batu mso bazo kufa na ba lolenge mo bizarre compliqué. Alors, beaucoup de gens souffrent en silence. Et batu beba va souffrir en silence. Et broye ba pété, lobi broyo kaka akufi. Liwa mystère. Et batu mususu, le rôle ba Esther. Et c'est une façon d'être se défouler, à se défouler par rapport au temps souci à la réalité mo azobika na lo baye kakate mais bato belé bato yo balobara mingi neti ba biso neti ngai yo des fois ils asope les keli ngai na oya awa na créer ba contenu na ngai mon atanga ka ba commentaire ya ba abonné et ça là nga bien ouais ba mamsu mo ko lo bango boy zala raté et ils en ba lolenge belé oyo moto à ko s'exprimer juste pour à se soulager. Personnellement, et à ta qui n'a d'accord avec propos, il y a maman Esther, mais côté nous on comprenait. De Tommy Tcharanessika batu et au Sungabisu poto ça la paix moussala bien. L'État, batu nyonso, batu tout. Mais malheureusement en Afrique, tous la mingi mba on kana ba condamnation. Kozala mokonzi, kozala autorité, kozala soldat, kozala policier, kozala président, kozala ministre, kozala en Afrique, tous ces attaquants mingi na ba conclusion sans toutefois to analysera, to jujaka, to comprendre, to na jugement honorine. Teza ya honorine, non. Moi si yo, balinga bakate la 10 ans boloko po asali saloti mbanga na tenue militaire. En tout cas, franchement, mokilier. Na mona ki réaction ya, je crois, avocat na ye, balobi, mais
ministère public eza nini babenga ministère public wa kondana bato na Congo kuna balobi mais ministère public eza kaka te musala na bino eza kaka kokondane bato te le fait que bo condamner mutu 50 à 20 à 10 ans nde mutu epesi bino babenga ngo nini crédit to pe lokumu to pe gloire ya ke bozosa musala malamu non eza likambo kaka ya ke justice ezala balobaka nini tala mo ba français mo ekimaka ke ba français mo ekimaka eza équitable voilà justice ezalaka même malamu to pe malonga to lolenge sengeli dans le sens que oui c'est vrai ata mutongo souhait na bino to posa bo bambula eso ki 50 so ki 100 ans mais tant boye bo pesi warning eza pe justice te eza pe justice donc boyo ka master bo comprendre ye bo pesi warning certainement bala sima ko bandela te kande na uti koloba mokilo bozo moneza na ba makambo belé mokilo bo moneza na ba réalité belé mutu mususu so alobita okufa botika ye à s'exprimer ils ont une façon peut-être et on s'est défoulé et c'est vrai à propos mususu oyo bimaki esali pasi topé ba regretter topé parce que ba réaction ça de gauche à droite ils ont lobby la télévision sto moni on to yoki yango na ba mafinga na banda ko loba bande ko ba bolingo bolimbisi na auto check nzungu na moto ufuro yo moulin poto ka boy na poto ba misala bazala te ofute comme makabwe musala to pona yango ndo na bana opesa toli e kozala babenga ngo nini l'état kozala justice kozala nyonso wana elingi lobaka te mbano ko condamner ko kozala dire to pe ko mo avertissement surtout que zamba liboso osunga donc quand on a autoloba mokilo trop de pression trop de réalité bato belé une façon peut-être il y a hier se soulager toi se défouler ils vont s'exprimer ils vont s'exprimer et to éviter mamuni master anobika azobika to pas on bika pendant la sala live wana et c'est comme si il était en manque de quelque chose et to éviter ya bolingo ya magoda to éviter mais ils ont parmi ba blog ba bazolo parce que amelaki na so ya tangaki na so ndenge mo lobaki abombaki on ta lobby moto aza te na meka ko sala démonstration imaginez s'il y avait quelqu'un là de tourna to bika penza live nango magoda mais bon et kenene kendelaki mokile gangi bat balobi o balobaki mais moi je crois que comme les Français disent, il y a que des imbéciles qui ne changent pas. Azamutu. Même la réaction de gauche à droite, Ata Sali Sambla, Azamutu. À comprendre. Et convocation, Anna, Nasi Ote à épée. Nabandinge mo boye. Donc, toujours soutenir. Et Kolinga Mutolinga, le Bakar a teke. Nata Mutuana Sali Mabi, faut bêter les maboko. Faut couvrir le bouzo, bateau, il faut non. On a mis l'ingela geza parmi Babylone on a mis l'ingela geza parce que dans la hypocrite so ma beza li na obama beza so pe ma beza te na obama beza te ouais c'est notre maman to lingarae et tout ça qui est un peu déçu to manifester que on met ngelo bateke nde to bois qui est to il faut reboma non maman sert à se peler ça biso bato ba yebi balana na ba théâtre et autre une bonne actrice une bonne actrice et une bonne prédicatrice. Elle prêche bien. Voilà. Elle a la qualité bien. Et elle a l'ipamboli pour la biso. Total la kama bete. Na ma amunyon so ba pour na ba contre ezalaba. C'est ça. So le boss penchera kaka côté moko yaya o kabona pour beba na ba tunyon so. O linga mutu mote na mokilo parce que biso tout toi ba tout za na ba be. Toi na mabe. En tout cas, Aza na ba qualité. Et c'est une dame très gentille, elle solera bien, elle sera cool, elle jouera bien, elle taira bien, elle conseillera bien. C'est une bonne conseillère, Esther Ngalasi. Ouais. Elle a
bamakambo malamu mpe kati na ye eza kaka te magoda innovatrice ya magoda nde ba balobi c'est ça on a la besoin de démonstration de Nicolas l'idée sur mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage ya lokola yo tanyangwa koka nino ya wanzambe oni masomo ya ekulusu mponanga okufose kwa po ozali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto po yo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evanzelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo nzambe na ngoya olatike mbo vanzina bosantu ozingami na banjelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa même te
autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolinga lingi mais par son son se métamorphosé osimingo sambwe maladi na biso olingo bebi naza toxique grâce à lui. Balobi que non akosekwa akonzamba bakristo basekwa alors ko bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso anya kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato na bakoma oyo biso doliaka ngulu te oyo milimo mobe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointersede mpo na nga na yo jésus de nazareth amen. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.